Mibali so moni moi sur le col ya mujinga le kango ligne ko blenga te. Absolument mona e fi avant la ligne fona tele bero. Te. Ya dans la manga siko ko zoe. Ata la manga fiesta ji kenae. Ozo zoate makasi mutoko la dona moi ya sima alekio. Na tango no bata somo te pona tango déjà so na ye. Na ala ba be no mi boy bi te ba na mi ba so no ya ba bo ka masu. Ya mi date. Et ça, l'important, c'est ce garder bandi, faut simplement battre. C'est que yon dozo capacité. Ah, mais oui, yon dozo capacité. Pour ce capacité, derrière son habitude que j'ai mis ma ibelle na pembe na ngate, c'est tout. Oh, bah, comprendre, bravo. Ça va ta chocho, bah, ça va leur préférer, bah, les canards chocho, te bah, yande, bon, face, bah, la semaine, ça va t'être yé. Eh. Oh, audio, l'icolo, dans mon sous. Moi, ça, joli comme étant, il y a palin. Il y a palin vraiment. Tant que Yakob a moni ne kindumbele kabi wakobo mangai ya mujinga dégager ndeko ba yakobo ya na ye tanga mutu amenasa ba baby donc mutu te melelo afan na panza na dira ki olekisi yo bazoko nani yo lingo lekisa oh moni nde comme ça ape mana kimia to na chote po mutu eko zongi seli suna makambo eza ya mujinga ndoka zo senga tolo batokolo baka kombo na ye ape mane na kimia o monde ko na biso Diana. Est-ce que Diana pas à qui et you les mamans d'ailleurs le maman sans saper fi pas indi sarate après faire le bar faire ma cam ça dit Diana ça n'a pas relation te Diana peut faire personne yeli pas yé ce Diana ti ya gabe sala be monsieur bébé Diana banga ya gabi nani ta ça na ba to comprendre te a banga te ma comprendre que ma kambo so na mna ke na on ba to banga Diana parce que te be bandol ba funda ye zong saboye loko la conscience na ya ebi ke makambo Gabriel Zobeza solo so ki na bina ke na ko funda ndeo azo sali réputation na yo ça va to komi pas OPJ na bureau mama Gabriel azo sali réputation de l'école ça so preuve obi preuve Gabriel ngeza nani ngeza mo ne mo getan Bona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés sur votre chaîne Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Donc la giga, appelez-moi la fille qui dérange. Vous voyez, sur monde à YouTube, dans le monde à comédien. Ezalek Emati Ezongi Ebalu Kimelelo Boye Tomoni conflit Ezongi sous makasi entre Yagabi na Karine Yamado. Tobenga déjà Yagabi donc c'est que Aza Yaya Tomoni Karine Yamado o Aza leke pa Yagabi Tomoni asali ba émission et pas ya Barezi Baza asali émission et pas ya Prince Luamba pour dire que Yagabi Yeneti liwa ba koloba la raté. A quel plus loin pour le koloba que non azo ba menace ya Gabi loba na ka ko police nzoto ni kolebe ba na ko mona na te donc c'est que quand on mona te wana ba maladi to azo ki wana to loba ki ndenge ya Gabi loba posé nzoto donc point d'interrogation. Alors sur ce plateau na ya bela bino o bolingaka boyebi kaza la bouche autorisée ya Gabi ce que les kabeza ayaka. Alors malgré à sali mo ba émission ebelé na journal le nga pe na ba ta nga pe foka na ya nga pe na chaka micro nanga to solango pona ko éclaircir un peu ba dossier wana ndenge nini ezali. Voilà, merci beaucoup à Elvis Pocho, merci beaucoup ya Moïse le prof la montage et à notre boss JB Kumaluta depuis Dallas. Merci à Willy Mavita les coffres forts depuis Dallas toujours et femme depuis Paris na pesimbote na ado senga depuis la Suisse. Peut-être que linga biso Karine Mokondi la Chine ba mama tout ba pa nyonso tout bo comprendre mikolo yo na liste comme réduite parce que na senti bolingoté donc on a pesino bolingo mais donc c'est linga à s'en certes. Voilà, je sauve mon invité Elvis Fungola ba mona nene botaille magaza fatigué mais vous comprendre kaka toko sola
pour faire ya koloba azan choité Néné Botaï bonjour. Bonjour, je m'appelle Ibele, gros bébé de la presse. Na pesi Bambote na Congo Victoria TV au palais na ngai balandi nyonso bolinga Néné Botaï vraiment Bambote na bino ebele bo partager émission, bo commenter émission, bo liker émission et ça là vraiment bien na pesi Bambote na la famille de Néné Botaï. Pourquoi pas na pesi Bambote na fanatique tout bolinga nga Abakouk famille Bota Batumba Love Batumba Show. Nalinga bino mingi merci pena ojemima. Voilà, malgré le lot au travail trop, bon ça ben monsieur Belé parce que vous êtes na rage, vous êtes na kanda. Néné Botaï. Moi ça quitter. Et le lot peut nous saluer Moussala. En tout cas félicitations. Il y a Gabi Zalara fier parce que voilà soldat na yo, so li kabi pendant ko la no pongi. Donc il y a personne na 10 là-bas, bibi o tsaka ba caméra na koloba. Mutamta ko tchala ndenge na. Voilà. Néné Botaï dossier oyo ngala beke Cécilia Kinango. Parce que toi makam Diana to stokundi Diana ba commander ba loki kimie kota et Cécilia qui. Et les cas qui déjà. Tu comment na Karine Mado ba yami pa Barizi. Ba yambi pas Prince Luamba. Avant cela Prince Luamba ayamba ki ya Gabi. A tout ya Gabi question boye 2022 yango. Ce qu'il faut ça la réconciliation c'est ngamutumo pardon blessaki et cause abanani. Ya bani ko tanga ba kombo. Et ba kata na senge pardon pour nani alobaki. Atengi Karine Mado. Na senge pardon parce que asali na sali le côté. Atangi FK Fatuka yemi. Boye écoute, il y a senga pardon mais la mona pardon ngo boete. Prince Luamba a question ko luka Karine Mado pour abandonner la question wana. Place premier bandi yango wana réponse oyo Karine Mado ebe na kopesa tant yo motala ki alobi ke ngana etiliwa ndenge za bongo abakela alobaki akoposa nzoto Néné Botaï toyoka ba voice ndi ba swana ka mais voice wana biki toyoka ngote ya koposa nzoto. Merci je m'appelle pour la question. Premièrement nous nde to ba kaisa musala biso tout sala ngana koza na ba question ba réponse c'est mutu c'est-à-dire ndo poser ba question boye ata aucun amakambu ebele belé c'est-à-dire ngana premièrement faut na mayele ya ko répondre parce que ba question ça ba réponse ezanga omoni Prince Luamba kendaki tundo lo bien émission atuni ya Gabi après que ça dit lukana on a créé loko moko wana maintenant ko créer ngo simba ki parce que côté ya Gabi déjà longa était Gabi atalisa non senge bolimbisi po na sala ye nini po te dire que l'accès parce que na ranki na mutu te dans na tsape na likambute c'est leka mage mamutu leka kana matanga ndé Prince pas kendaki pa na ye ya mujinga atuni pe ya mujinga makambu ya mujinga déborder nda alataki muskape na ye na ensemble na maputa lo mutu abimi maternité abi non aza au top azanga ka ndé mayele ibele mona na monde ba comédien et belle bazana ba rando ndimate intel ba sola te na pour na dévoiler te mais so ba yebi si otoko yeba te pour anine mutu okuna garda bandi ne okuna pas garda bandi na ye et ça important c'est so garda bandi faut simplement ba yeba oh c'est que yondo zo kapasi ah mais oui yondo zo kapasi pour so zo kapasi derrière so bika ke Jemima Ibele na pembe na ngate c'est tout et ça on important c'est so la monete na saka blo mobo mais ya mujinga comme blo mobo tala na matanga oto to zala ya leka ya likole bakata na Naomi so tali na matanga on a ba commentaire ya Gabi ke so na mama linga o so na ba cardozo ya sakala ka yemoko azo dongola Gabi so tali ba commentaire bato azo fingi na ba commentaire pourquoi so so ado na mutute yo mutoko yeba mutoko pe ya Gabi mutoko la ye ya mujinga so ka be so na Gabi tetiliwa ya lokali tanga mai na kata fleuve yep ça so li tanga mai et le na fleuve et là ça fleuve manquement la calcul côté ni et loko ezate de ça ka loko ezate c'est-à-dire que ba petit oyo ba respecta ke boni lelo théâtre ba tusuba ko mona ko ba nomi Barcelone wana batami tout amona très impoli amona loko ba Cardozo wana amona ko ba Ilustra batu ne ba juger la bango na ndera mabete na kumisa bango te bazana mo ba santé te même ba mo ba respect mona mona ngo pe verrier baby ki Gabi blaga na biso c'est que ya Gabi oni pardon na lina ngate ba tendance dibinga wana nyoso tout ozo comprendre monaka na monaka ngo mais eza passé eza masono mutu azo dominer mutu le rôle la jolie compétence kwa bimisa ye kwa azala moi signé confirmé anda kwa libala ata oui azala moi ça kobe azala moi ça jolie compétence ya palin vraiment tangu yako ba moni ndeki ndumbele ki ko bomangai ya mujinga dégager ndeko ba yako boya na ye tanga mutu amenasa ba baby donc mutu te mais lelo enfant na panza na diraki olekisi yo bazwa ko nani yo lingo lekisa oh na ndenga mabete batutu o baby Gabi bandi boulot lelo ti aswana nani à part yaka ko défendre ma maman na ye na habité Jemima est-ce que so mutu ko défendre ma maman ne fait comme un problème
biso toyebi mutu akoboma mutu ibele po baweli mobali baweli mbongo baweli lo moboy asa ça mutu pas défendre mwana na ye ke master nanga omona mwana ndenga koloko bima na ete mama waza mama ebi pasa ya zemi ya mwana batutu ba mona ngoma bete par rapport que avec Koloba il fallait qu'il a ça là non à vérifier ce que ya so tia ya ka na boyeba te azoki confirmation ta lem samlo lo mo lelo hein omoni inde comme ça ape mana kimia to na chote po mutu ayeko zongisa lisu na makambo eza ya mujinga le gazo senga tolo batokolo baka kombo na ye ape mane na kimia omoni ndeko na biso Diana asobika Diana pasaki eyu le mame ape le mama sans ape fi ba yindi sakate ape fi aloba fi makambo ça dit Diana zanga pe relation te Diana ape fi opeso yeli pa ye so Diana tia gabe sala be mission bebele Diana banga ya gabi na nini ça n'a pas de comprendre abanga te ma comprendre que makambo so na mna kena ngone bato banga ba Diana parce que te beba ndol bane funda ye zong saboye lokola conscience na ya ebi ke makambo Gabriel Zobeza solo soki na bina kena ngona ko funda ndeo azo sali réputation na yo ça va to komi pas OPJ na bureau mama Gabriel azo sali réputation de l'école ça so preuve obi preuve Gabriel ngeza nani ngeza mo ne mo getani o getani aka OPJ ça va mama langa Gabriel mambalo beza lokuta te za solo o mama wangana azaki mwasi mamba solo no mamba ya polémique ya débat eza mamba solo ayate lo na teflo comme talibo mais on appelle ça exemple boy ndongo na mona Diana Makila Diana banga Gabriel si réellement il comme ça pas sauver réputation na ye na modèle ya Gabriel no sele be mission to za bata maye les place yo alinga yo le cas à ça la mission oui mais la linga émission te pas la mission yo to émission te alinga na funda ya Gabi parce que Gabriel sali réputation na ye vous comprenez quand les émissions que tout est mené réputation mais il y a comprendre te eloko eza kitoko ta mutu to sala pere ngana betele maboko pas répondre na été à ce moment toi comme on n'a pas bela ba ko kuta na ba fin de l'année bela sala ka blonde bakutani asenge bolimbi se gabia eza na fin de l'année eleki eza na bere mais lelo comme ba comme comme que Gabriel ki pona Diana on est ba wela ka mbongo on est ba wela ka loko non à part ça Gabriel a swana na nani bomona na théâtre et de piquer qui peut non ayaka asema ba blague na et puis moi son Gabriel otumula bato otumula ba oyaye ne to mona ki ba ale andaya to mona ki Nicole Bakata ah mais oui nene boté do makambo ben na le andaya za matumboli ma vie privée c'est là matumboli na sens nini so que kamuna yo pona le kana lo ba pona bika yo hein pona bika to siliki boso moni le andaya le ki de mission ça l'émission bomoni aleka mage bomoni pa mamoli tine to keneka vimani na so ko vima bomoni pa sa leki azo finga Gabriel na sens wana nde no loba parce que muto ko toucher ka oyaye voilà ibele so to coopérateur na toucher mamnote pour bi ko yela nge lulu et puis makambo ya Gabriel loba ki na nenga bien nenga sans polémique ya mama sikata non boyoka ngote ba mimi on est bimate président Baptiste aleka na émission leke tu te pour confirmer que moi na za moi na non. Pourquoi ça Gabriel fait quoi qu'on a c'est bon mon angala condamné pe ka ya Gabriel il fallait pas le quoi les bimana monoko Baptiste boza que mona condamné fallait ka lo bana yo te eleki à part ça bon mon nani o Gabriel kenana ekité mati asisi o azio ekité non na tele live ya Karine Alia loba ki que ya Gabi akota ki na vie privée na ye ya Gabi akota na vie privée na ye ya on a loba ki yo ya mujinga yo za vie privée il y a des vies privées, des vies privées. Pardon, excusez-moi, on a des vies privées, un tel obité. Moutou, il y a la vie privée. T'as pas de problème, ça n'a aucun déjà, ma bien, ça, monsieur Belé. Ma gueule a belle attention, testament est trop lourd. Il y a Moujinga, il y a la vie privée. Je m'en vais mailler le temps. Tout va privé. Cap français, comme kilo privé. Il y a des privés. Il y a ça, mettre pas pire. Bagaso théâtre tout. Un jour à Sali live, le bilan on a boutou, le même jour on a boutou, mi baine no benga théâtre, auto solar bien. Nene botai, tu bi ko yo répondre moi siwana. Tara bat mi baine moi ba benga moi siwana. Pardon ko tshaba comme na sote to banga ba samson na poto bobo ya biso. O kuna bien, moi sinanga tsenga mutuka na maye nene. Tango yo sa do de réponse e comme la ngate. Na ndenga bien nene botai play. Na boye no tanga ba comme la bangote. Po bango ba sali pe le côté. So la mettre ba comme même nzamba opinion nga tala bataille live moi na bango ba bengi tala muto la problème choix tala problème bolingo muto na moment comme moi si ya lesbienne muto la problème bolingo muto zina kuna comme ça hôtel mobile théâtre ya kabimana yo bimana mwana na ye après le lolo boya bike bokelinga mbasu ibele ya Gabi nga fandi wana
aza ba menace no lelo za kam sous na gauche mbaso raté et que lelo soki nzambe te abima mais ga baza invité mais bon moi là les gars de l'émission lobio j'aime bien mtabwa kelinga lo baka bitumbeza parce que toza batu bitumana sa mo eza partout na ba famille bitumbeza na ba quartier pe bitumbeza par-ci par là bitumbeza yo moko zo tambola butu moi na mibali ya batu basi na bango balela ka babetelo maboko neti pese wana oyaki ka ya yesu ko ekuta ki etende mona ezwaki mwana ah oui et raté était mukolonga za ki te pone batindi ya babilonga na batindi so ekuti otoke oyo loba o ya ba boka ke kaka no mi Barcelone pa boka ke kambaso ya ba jalousa ke kana ete so na ngomba wana mangengenge oyo longwa la katikati mata likolo kale bien habita yo nzamba pesa ye yango sa bino jalousie bon oui bravo taille okoza na taille ne balobaka kitoko na chance etambo nzema ote ya za la taille so za ndenge nini ye na bataille za ronda kumisa za aéro fa rouler na ba Carlos na ndenga bien a permis to okitire qui a permis Londres tonte tala omoni ya mujinga fia za na manque ya choix fia za na souci à jeter mazo manquer bolingo tamo moi so asisi nzela gambela pona ko luka mbonze Congo bololo tina babenga ngoni na machicho to melaka sinda pona kosuko so pona ko luka zwa vie akante za maticha ma sokola ma laver atokisa butu moi yo yo to Gabriel azalaki Gabriel zano malembe pesa no ta en expliquer Thomas Gabriel aza Gabriel Chanolin ou pesa makambu ya tongo ya kala ya gabi je metika ka mata vol akende poto asisi ba mboka tout on mais oui ne to ba fi de chance star ye wana on tambola to yebi ya gaba ke mboka ni te on a betika ka kende ba poto ba nini tout chino lolo ba koma na chino ya gaba ke na ngotongo asisa ngotu yesikoyo eloko nini mutatai mutelongi kitoko ozo sala nini na Kishasa osisi mibala théâtre rou lokwa na élection ozo nyokwama et puis maintenant na mobala wa futa ya konda kupa zo nyokwama po okasoza na mwasi mais mwasi azo sala ya minene ngamo ko akuta ngapa fani Catalina on sala émission on sala président la duchesse droit de réponse mambo ebimaka tafia panique yo finga ngai yo tafia mona nga panika kraka aluka na comme ça nga camarade nga mona boy fala lingana oui amana pa fani Catalina tokete to sa émission ba bato ba ba mona na ndaku nga wanga na te toke sa émission pa na ina koto be pou natala na mona tonton moi comme film ya théâtre oh daddy moi on Yesu Christo tonton comme mama théâtre ne aza mobali na ye loko baza mutu na to sola bien so to talinga beto se bamaka bolingo mo balinga ke ali choli mobali soka talinga pesi mo to sekelinga lo bani ali choli atuta na bo téléphone mobali wa futa ngenda kwa benga tu nini mama papa bana bengi te ya to sani shweza te koto pe dadi afane wala dadi makolo wala garso te makolo ko anda kuneka aboy bala mbelo nini mipanzi basoma mipanzi de kilo ko talan yo tawa kraka kami okake mobali yo fia mbonze fia Congo bololo sisi gambela piau ba matungulo nyoso zamba tano eloko lokwa kisa ngola o basala na ndenga ba mongo ba bokoko yo ye na ngopo lukela ngo vie est raté yo ta fia zo zoate fia kata na élection siksa kata na élection ozo zoate makasi mutoko la dona moi ye ya simao alekio na tango no bata somo te pona tango lo déjà so na ye na ala ba benomi boyi bita ba na mi Barcelone ya ba bwa kaka masu ya mi date poto ba komelinga même ba commentaire ba bi j'ai mis ma finga pe biso ba poto oh ya za somo eloko zena kimbangu kota se kota ma ya joli coberto ça ki alongoli ya ye na ye aga pe mo sa o yemba lelo to kobina ba danse ba pomba obiet bina kotazo aga pe mo sa ya bina kotazo oh na ebisi o ko mo na mo sa mo azo takataka na basa kitoko ta mibali so bamoni mwasi lokola ya mujinga ole kango linge ko blenga te absolument mona fi avana linge fona telebe ro te ya ta la monga siko ko zoe ata la monga fiesta ji kenae si yo fi Valère bacha ba nomi Barcelone bacha ba Illustar bacha ba Fokou Renata eka lobby yo ka fuma kata jeep asa la film tout le temps le lopo okota ming ma mona mimite le loto la ka intelo za pina na film ya Renata Fokou naza na film nomi Barcelone naza na film Cardozo naza na film Illustar naza na film Dozo naza na film ya la Donna on a chana ba yana so likolote ka ba Belvite on chana ba likolote na chana ba génération okoyoka kombo na yete
ta muto baninga génération ba comme benga tourner film ko so bana mamona le kana beta 3 mois na bimato lokuta ngaku ba rappeler pa bana poto to ko sa bango te ba diaspora kande na ba bozaba to amaele basali un message babite après matanga diana bande ko sa émission mais ya lo ba ko tanda ku 3 mois ta muta lokuta oyo batindelo audio mibale mako eza ba pollution nzoto jemi mabwa bata maele bako bebisa yo boyaga ba sipimaki ya okaki audio na ndeni potango yoka audio le téléphone eza ba bande ko nga so na simbi boy ba audio ye tono yoka ka boy surtout so ka connaître ba de mobile nga nene so na zone okanela ona tobolo mama na longola na si ça na on te na longoli yango audio ngo ne bandeli ya ka ba bande na nu eza ni vexe après kota malade okana suka moyibi lokuta nyama talokuta oyo te oyebi nga asala bemission na finga te boyebi mais siko esenga nona yane no boepo eloko yo o aza problème a choix bolingo yo o ba mona tala président ka so la zwa na clip yango da besa les jours esa bino zoa ko ba zoa kaya afi de disque te merci afi atai merci ka cité fi atai ba ko zo na clip oui président ka soni omoni ko sunga msum ta ko ka be mbongo te azwa bi oza kitoko na ta ino ngoma mangenge ya ko ta clip msu boss mo ko mona yo achioka yo tano na clip nenga bina ka mtu ani chesa otula te fi yombo fi mpoka basa lo publicité sima na wana ngoma mangenge ngeme ozaka na Kishasa tala bata pla baso évoluer nyama kitoko na chance eloko moko teta fia libabe fia sokola laver passer nika mais simba te yaga bina batanga zali lokola yo yaga basisi ba viande piu sisi ba viande jemima batutu ba yebi Gabriel Podita noti nele mbongo la nia na voyage azonga tourner film yo héros yo kaza bitumba na yo bitumba banzoko et pas vali place mo lobe na tumbo na lobaka bo tia yo répondre heureusement si c'est pas Gabriel voilà Gabriel akala wa zalaka solo bi ya répondre a comprendre que non fula batebele mutu na mtoko pota na succès na ye o fongo la chaîne d'état la maraté obite na la mukalo après si lwamba ye ko to ko jouer pa nga et puis les bango na solo le moni loko wana et sangani na motema mabe et puis pas tomber la chaîne presque là makena luka ya gabi to scribes na yo finga merci bondo pas finga auto ning internet ya gabi si passe bi besoin de ça la ngondeni o te to seka babi te nga ko sablo ko na te asango te merci bondo ya bengi ya gabi mamna lo bala ko sa te merci bondo mbote skoza puis presque lwamba nga na ebi o palais nga la ko ngano na sa mai so na bimbi sa zaza o ba fait Prince Lamba ote ya gabi no sa maman te masa bengi ya gabi bigas tala prince obi bobe mo na ndeli ya gabi si merci te tika blorato sangote masa batu lokuta mabete nga lobaka vita obepele ote atiki na ye na comprend siko ke tangu ka epesi te prince ke ba beti ba coaching na bango ala musa pochene mata lelo nde na sisi mota lelo na avec la bebele prince muto asali trouble makambo tout au loba obi prince asali trouble c'est trop dire prince ko beta ne tala muta ko bala munoko me mo nzala mayele na yo siko ndenge ba noma mibali na théâtre ba bimi ya prince bimi ya ba reze bimi ndenge mama lave et puis ba tuna abebala na dada pona nini mona mama top dada abebala na ye pona nini ya gaba za sirène oui faut za sirène parce que to boya ko loke po bombe bo kokete bomona ka moto ya molimo sota makila bima liboso ya ngona bo benga e bongo sirène yo kokete wa mama melana moyibi awa ezoke lezo songa bo beta ko sous-sol to ya na biwa bela to fanda ya gaba lo bata mingte na lo baka to lobika mukie ba ese ba mida ba salele gabi be mission bele pono finga gabi na ngai poto to bi mamba coquette ya gaba ku fa trop j'ai mis ma pona ba comédien mais cette fois-ci c'est bien mutu so ko même ma charge ali kamne moko to mona mak la duchesse aboza ba témoin lo ba makambi ya gaba seni akoti est-ce to mak la duchesse lo ba katanga ko ba gabi mais ya gaba ta ke moi si ta ke comédien a défendre boza ba témoin ba ba beto ka cc ba ndoki mais ya gaba bimili bo solo bi est-ce ba panzana mai ba panzana te na petit bazaka bien bon mona ba koni maman ba koni papa ba finga gabi lo te comment ba parquer ba rankin so ekota allez le bon yaksa nini on be banana matunyo so papa yo mona gaba rankini lokola yo be bana bebe be bana no mi Barcelone no sisi batunyo so pona ko be bana hypocrite et loko batu ba beba ni mususu yo koloba mususu ba beba na ezaka na matanga diana ndebso tozena na morgue tozo sala bantintani na kati ya groupe na bango bela salanga na boya na kokota na kati ya groupe mama to palobi kasi be madiana ngonde ba olongola kuna eya 51 basali ndeni yote ba komede basangani
basa tintani bona nanga bieloko babe bana po ya ko kosa bato na to défendre cause na to défendre MOA po azanga loko bate expliquer pe cause ngo zo kokolo bate ka français cause zo expliquer nini ah nene oh songa na lobby non défendre Jemima c'est vraiment non défendre Jemima pour Jemima ba lobby na ye bo yango na te mais to moni biso no cause alo bate na direct ezaka nyoso to yo ponga la côté libre ayako mama Diana pas souder ça l'équilibre le quoi to makamanga le kaka ne ba souder la Gabi abi na équilibre si tongo batelo bebete eloko ngo ezaki nini bezaka ni yango siko ngana eko expliquer ba tout lobby to ya sisi direct ngale losko na ye mamboane ezaki biso to na morgue ya Saint-Joseph tozozo akone bo mona to longo akone to na ngo cinquantenaire bo beta ngo système tinchani wa fini mo $5 mo 6 mo 7 na kata groupe Belva créaka mama to pabi ebe mana nezolongwa eya basali ndeni ote ba komede baza kuna ba space ide ba osangisa ba mbongo po me mama to pabi te muto lokwa Diana za star munene bakoki ko sangsela ba mbongo bongo na loengete batika korela la fête okuta pas major to sangisa ka mbongo biso moto sangwa nkolo parce que ba internet yo to ba mema makambo ko kende mabe ni neza wana alobe bien ya Gabi pa aussi aya compléter kaka idée on se comprend j'aime a diaspora ya Gabi pa ya a région de ka mama top là na personne bote ya Gabi pa bi mato po na réseau banani yango babimisa ki idango ide mabebo fallait kaka batika la Diana za star munene Diana muta théâtre le lobité ko kongola konga mama mikemke boye ezo kitsa biso to kokuta pas major zolozo to lingi boule to misi montage so to ke to pesi famille da banga ba kabarate ba sala ba contribution te ba pesa kate ba oki mabe miteme dogi mama li popo la kata groupe a répondre ya Gabi tala simazonga mutu par là biso tout abata melengo bani loko sona na Diana mo mama Diana sate et parce que Gabi kanda kana kata groupe yebe Gabi be ratakate azon seleka na kata groupe abiso yo lobi la kutu ngala tala simana zonga mutu so kutu nga ne aka la TV pour na défendre moi nanga parce que moi nanga zaki mukia ko mana été bongo yo mama li popo bokena matadi obotole mobene ya kafu ya mbongo kuna bozoya Diana zo se plaindre pas nanga zolela obosani yango et si maman li popo tanga moni ya Gabi mata makasa scène se retirer na ye minute te pas mona ka ezali ba jeune bango minute te bu ya mujinga koti ya mukolo se respecter so ça kana mbakio bino moko siko place wala makamuna e côté la ki wapi ozo comprendre Jemima ya koti ya mukolo so sakana ngana ko manquer yo siko bino moko ba diaspora na explication na pesi bino dikamba welela ki ya Gabi alobaki na ye nini ou bien makambo ya Gabi alobaki etalaki ye yango bomoni be mission Jemima na no sala matanga Diana na bi ezala ba click moko salami parce que déjà na ebe mo maman mike ozo comprendre so ko tumbola ona comprendre te batu ne soto wela ni ndeti boye makamne na kate kota ki wapi voilà bakolo camarade babanda théâtre tongo ya CD ya cassette ya eza kwa ya elobi ya internet ate ba on défendre ndeko na ba bité ba ko kongolele mbongo te parce que soto na temps normal esprit na ba tinta ne besa kitoko te et qui type la famille qui baza pourtant ba ton tinta ne no sa mesa mindeni et sa mesa mbongo ko kaka te fona ba vérité et ko kaka te et kokite si la bisalu mams pour ma scène aye akati $200 abakisi famille na bango moko pe foko la vérité ba ko kata mbongo ndambu ba senini ba basinde ko kaki tozo kiko soso bande ko babite idane za mabe fato kuta na basa ngona ninga propre to mona ngoti misa kufi bosuka ka bebeze abo ba na place mbongo na utaki ba na longola ko kamema ki omboy na sans wana oui so mabeni ni Jemima ya Gabi nga kufela inosa mo wei o ba ya ko so afana ne piki to wele nini Sonia sali ay ko défendre pas ba komali kamke kiliba Diana lokwa ya Gabi na Diana ba wela mobali ya Gabi na Diana ba wela mobali ba dia mbela kana mo wea batasa kena pe mane na kimia te batu ba ko pe mate ona na makambu Diana ebisanga so Diana so makambu ero sa mongona na po mo wei pe mo ko lobi ko za no mayele te ba samba na ete makambu so yebisa par rapport à quoi ndeti nini pona ya Gabi so ki pona ya Gabi azaki envie ya Gabi so lebe mission akena ke pa ite so dans ma caméra le bâtité allo bango déjà pour à se défouler bel ko boma ba secret mo la moto il faut se défouler azana secret mon côté à koloba pour ya azana muta secrétaire ta muta mona noti lelo non c'est l'émission pas fani katalia meminga pa na yo présent en siluzolo na la distance ne bazana ba ba ka ko finga biso nde ba utaka ba poto ba yaka na basi basinyalanga na hotel mo be yebisanga finga bango tena lobi batinda kanganga na afia zoba tenga sala makompola batute ibele na tanga minte mena na mayela bonzambe lelo soki na sala ba sentiment mena ba présent ngam to kota ranki na sali sagesse ngabi te ngana ko finga tenga na expliquaka honnêtement ba présent asina kacha yo lukani wana bola mute ngabi eta fio nga simza to shomona nga lelo wando dirige ngo dicter nga ndeni
na sala analyse nanga normal bo mona ke kendaka très impoli tala muto ke tina opa muto ka présent ans va présent jo tina nga finga bango et puis tina nga yo za nani nga travailler na chaîne na otenga na massa noté moninga na balo yenge mo bo diriger nga kasenga na sans espoir que 1000 esprits ya mujinga nga na mwana matonge ya 3h tala mwana moloka chez papa wemba do maman esprit 10 par rancune ya suka yo alokuto kosa soda mama sa matonge atuna bango ndombolo na bisi vrai comme monanga o mama no benga na bina ki fille d'honneur à na stade pour yebisa o bana mama ngotongo ngala to mama na rando ya blague te o mani ya mobo to boma ba moto to basi a jezo kende to boti to bala lo to ba bokilo ba semeki photo lo to la variable mo sui bele mais na ndenge ma e yule ma mezo e bo ma moni ngam no panzana na lo kwa okokate fara yo na ye donc okokate ya mujinga o mutute surtout les gens qui ont été sur la YouTubers. Eh, on a reçu 1000 émissions, on a foulé. On a émission salé les locaux. Salé belé té. T'es on a bien belé on a salé les lotés. Na ela qui a kanda, na ela qui doit des réponses à gros, à détail. Azui. Coquille. Avant ya. T'es sûr que avant ya. Ngana mta maele. La respecte pas. Elle biso na ba diaspora audio. Parce que l'état lu ka préve. To sa mama bata maele, to sa mama ba zoba, te to bandolo baka lo baka préve non. D'ailleurs, on ne va pas citer parce que dans WhatsApp GB, à ta voix, il va effacer. Quand il y a le bitan dans le théâtre, quand le théâtre dans la boutou, tu as un peu de vidéo. Si tu as un masse, tu as un système. Ce qui est audio à supprimer au tika. Maman, attends l'équipe au fini, il y a des salles, il y a des audio, tu continues sur la démarche. So les comment ni pour que baloba so les semaines de mais biso tu audio toyoka ezaka ka ya makangu na yo ya mujinga na vie privée na vie privée que appelle makangu na moko te ebele ya gabi na yebi na ete aka saka moko ba se bele le biso sisi bana batamiki ate être piu abimsi pe bambai na poto baboyi ye moko mtalibeka alibera te wana so ma sokola moi si nganga manganga ta fille oza yo moko kumsa kitoko na time oza sirte muke gambela mbonje muke kongo bololo gambela na sinda o eteta biso pona kosuko yo quand c'est ça la pona kozwa rien andela nene tia rata na mama succès o kata na élection kombo rien otali ko la bla toucher aigle na yazo makambo ozongo skolo le koki pota na chaîne o saba fimene baninga no bosala ta fille baninga mabenga ke a tourner film ba futi to la donne o bengo tourner film ba futi yo après la fille de chance maman biso ina gabi okokanate maman wapi osala ke miso finga ke ndumba maman na yo moko bana ke akenaka braza sundoli bino yango moni lendo tant to ko ba sur la TV ata ba maman basala mabeto bombaka pourtant na yo kumisa esopi oh ba fini maman bango pe mabe te ya moko eza na ba bien eza maloba na ene miso lo baka boye batune ba miso batuna ba vérité vie ba réalité habite na lo ba bepo ba yo kenanga mapa ba la poto maman biso akenaka braza ke sa kinduma sindola ka biso menga nene botene na sala ka rappela maloba na wala nga na fingi ba diaspora na suika maloba o ya loba kit po ya lobi na gabe obengele mama bango nga na bi o maman yo fingaka lelo pese sous valeur alors c'est l'intervention c'est ça on nga no ben wana voilà comme vraiment na suka na que temps est belé parce que au salut émission trop mais dernier mot nga ba diaspora ebele le tanga sa dire que ebele bobenga ba mama j'aime nga ba mama ba olinganga ba benga ne botei koloba te Lucas tanga ba tutu ba kopeka Lucas succès poto mona na bisote yo ba tindolo audio ya mabe ya somo mutu ba ko police yo yo we zana bo excusez na bandela ngo souffle na simbi boy na de audio na yo ki liboso peut-être tata les à côté totika ya mi balé to na okika ko na ko police wana nga vertige mala moko ezaka mama na longoli yango le mupanzi po muta sani po muta na ko zong ça peut pas bien na supprimer ata supprimer ngala ko sani na ko zo ya zangi mayele wana azo supprimer ma bibai na mike théâtre na ba makangu na poto ko eba kolonga odia sole na tata na poto kolongola ya shide ya théâtre bonde kolongola ba ko police yeba te akoyeba ngote tala ko pousser ngate na beba na batu na théâtre to beba na bimisa ba kombo chance ya babo basa baba na poto ba kare koti mai gardez confiance sia na répéter sur moi ça le coca c'est moi ça valeur OK moi ça fiesta ya ji moi c'est mo boy sia ero yo na basse bongo le kwa ngoma mangenge mo rula na Carlos te fia makolo fia moto
ko futa l'appartement ibele eza ko zana mbongo te ya mayele obike na so 30 mois 20 ans on s'en fouti 300 wana mbongo lolendo baluba basi bakita babuka mapeka bana oso bata lolendo te yozo ba peka ba 400 fana mta lolendo osi ba mbasu na ba pese na vino moko ya piki muka piki sia avana ya lisusu fo ela biso na bino audio to stolo ba ba bololete le roi to ba bata mayele na suki wana voilà donc mse ba mbote zate za likolo moi te ba atutu boninga nene botai nga pena ninga bino côté na lobi mabe neti lelo kuto na lobi haka mabe o moi excuse na senga bino lelo ba jeswa boli misanga tuka bo comprendre kara ole taka na bimenda ku 8h natamona bilamba le tournage à film o moi na somo o moi somo to na tele lo panzanga bi oh yo zano à l'aise yo lobi no sila no kitoko to sila so to za suivre ata ya fingi ya gabi ata finga no yate te na répondre ni muto ya audio te to lo bakalo ko bata maboma jemima o sait que faut finga tout na audio po biso tout na ba jaswa te bivo Gabriel abunga ngazate to yoka yango so ezate so na yo lo ba comme ta boma ndeli pona fule chaîne ane tala me tula chaîne ampoka lo kwa nzoto te ngala ko tombola ngo. Voilà, merci beaucoup. Donc c'était Néné Botaï. En tout cas, pas de commentaires. En tout cas, ma mère lobi na mo place na kotate, ya mo na tikele pe na temps loba parce que elle a voulu se défouler et qu'il lelo droit de réponse originale. Donc c'est que non, la bandela ngo 8h. Qui ko kosa. N'expliquer batoloko ba bebana batusko batuna est-ce que likambo ba ya Gabriel mama top ba bela kata groupe eza etala kié ou be bango balobaki mabe ata be génération est-ce que likambo na idée bande kolanga ba pesa na est-ce eza idée mabe c'est ça. Voilà, donc Zara ndenge nena utikoloba ngana lobaka que 2022 mutnamtu azo charge na yete non o luko diembela na loko moko boye comme loka mawelisa ma diembelisa mais ce que ça langa elo moko guerre ya karinya mado ndenge akena ya Gabi eke bakamani ba okota ngotendeni atayo moko bakokota te siko bakota nini mutomba memalika mamukumba na bakota nini bakoko téléphone ni la sali est-ce ça la bien oui maga hypocrisie dans le monde ngo batamala mpe baza ou bon comprendre so batamala baza o ba ko comprendre bravo so bata chocho bazanga na préférer baleka na chocho te ba yande bo face bala sebe sanga teto yi oh audio likolo na ngosusu. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup à Elvis Pocho. Merci à Moïse le prof. On fait le travail. Babi 2022. J'ai maïdé la cotine à boulot. Zelana ngakutu baktili wane bengele kote na tuna anani linsanza oyo zanani fiambonze fiangola wanani bayane to tete bitona bango bien kai akumisa bango kaka lobi pe ko manquer bango mama so badage moko mwana wa finga batu sana finga pe mutu nyusu so bayana babetele maboko ekufelite azaka mtempoli tam toti na finga Mike la duchesse na finga présent Hans basala keni babeka ke ba comédien ya Gabi pe à défendre ici et yo na finga ba mta respect ya joli kobe kutu o abimisa ye wa zona kimbangu na se ayena ya tomboli azona ndaka libala te ya ka total ndaka to fanda sako bala amankaka e so Gabriel osanini et puis alors ali tanga mai la kata fleuve so ke longwe na ba mbisi ba ba teke longwe longwaki. Voilà, je vous dis merci. Continuez de vous abonner, partager l'émission, aimez les commentaires, j'en ai besoin. Il y a la PV s'il faut baxelo au moro. Donc, plus c'est là après. Pour moi, il y a un bassin à la tête. Pour preuve. De preuve, kaka. Attends, l'hôpital, c'est audio. À boire quel biso sur internet, tu trouves au kat. À casse. Quand si tu as trouvé à suivre dans ces films, à français baloba, à suivre dans ces films. Casse. Bon, c'est quoi héros? Parce qu'elle a la rage. Dans le lobby, le lot trop, mais là, on comprend qu'il y a une énergie. En tout cas, il y a une énergie. Félicitations à yo, ma chérie. Donc, merci à notre boss, Jibe Kumaluta, Willy Mavita, tout ça, de Teo Kanaki, Ado Sengano Yo Kaote na Obandela, tout ça, de Teo Kanaki. Voilà. Je vous aime, je vous adore. Vous allez bien. Ma famille. Bye yo. Pona masolo ya culture ya Congo kama solo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre
oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Hey, Yokadia!